bana Djobourg, bana Durban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Oui, Lokole. Tanga kara na village elle so likamboza na mboka ba olelisa ngiri Lokole mokonza mboka na meeting ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique ya na Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Voilà, Bilenge Kitikalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien? Depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Lokole Télévision 2 pour s'abonner massivement aux awana na ba histoire moko ya bien pour les vraiment minima leçons d'enseignement c'est vous s'abonner au CP. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek na équipe mobile ezawana kaka bona bosepelisa biso nanga na bino toza eloko on est ensemble il n'y a pas de souci.
Mbote na bino bande ko balandi ya radio Loco télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio Loco le masolo et pas pito kuta na kapo na ko beta masolo ya makambaze ko le kabongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala. Le l'autre que de tout droit bite to ko yamba pona bino papa oyo ya Suisse oyo ya bimisaka ba révélation makam oyo bomba mami bomba mo ya bimisaka ngo clair ayena ba révélation à somo pona francophonie ayena révélation à somo pona ba masolo musto betaki awa mama o abetaki lisolo ndenge mama na kotaki na nzoto ndenge bakangai mama na Namibie na prison mo kuna aye koloba qu'est-ce qui s'est passé ndeko moko aleka abetaki lisolo na ye awa lobaki ye soka su ba relation na ye et comme on a souka te kata na mibali bakimaka aye ko répondre na makambo wana makambo koloba awa ezali ebele légion na liko sa commentaire telelo bino noso bolanda yaya partager mission oyo partager petit ba j'aime makambo bima awa ya somo to kutali juste après publicité pour na to continuer landa voilà bandeko ndenga sekibino na ina tuna papa sunda sika papa sunda mama mo ka seki ngai ye alala kezaki ya kolala ayoki ba papa na bango ba noko baikoloba tango wakala ezalaka babandaka koteka batu okomona soki mwana za mobulu bazwi mwana bake koteka ye na ville mususu bakoteka ye na ville voisine mais bakozo batambusi ye musika par-ci par-là po aye badela kozonga te mais mindele tango bayaka bana bwatsa bakele wana mindele tango bayaka mindele bakomisa batu système ya kobomaka batu abito kolakisa no système oyo boteki mutu bakolo na ye bakanisi lokola abungi mais bino boke bo récupérer do système ya koboma mutu boke récupérer cimetière ba mu pende balakisa batu bakoko na biso ya soto lokuto makambo wana bon na koyebisa yo parce que ngala kenda na monde kuna bakoko balakisa na makambo nyonso mais eloka na koyebisa yo papa Pelende il faut bakango kete bande tuza awa na yebisa ko bingi to kufaka te ba mindene ba yebi omoni lelo oyo soki nga sunda na kufi soki na mano sambela pena nzambe na solo en tout cas na kena na lieu de repos pa ya yemo ko mvuluski mbanga mais soki na kufi pona na kufi na nzela na ye akozwanga mbala moko mais soki na kufi na nzela mususu ndeti batu bayibaka batu bayibi yo basali boye na miso nzambe yebi ozala na mukili ozotambola ndenge siko papa ba jogo ndenge azalaki mache ba jogo donc akufi na ye mais siko nzoka bayibi ye koyiba siko ake siko lokola comme c'est esclave azozo kotambola siko tema ke parce que nzamba yebi te ya kufi nzamba yebi kaka azana mukili mais mukolo tango nzamba ko comprendre que tellement que ye azasula mukili te mukolo oya kotaki na deuxième monde tanga koti na deuxième monde tanga ke ici parce que tanto kufara tozaka te mbala moko dire que na deuxième monde te moni Congo wala za wana Congo wana na ba wei na biso bato bomo tozaka na Congo wana tozotelenga na kaka wana bamusupe bazoso mwana pe que tellement que akufi azwin sunda kone mususu azwi sunda kone mususu azofana ne quelque part lisolo oyo mama wana beti eza solo parce que tango kala siko ezalaki yo banomona kala pe malgré tout ça bana mikio banomona kala penda basango balala penda place babanda otia bango te basango balokenda ba cimetière na ba cimetière donc basango to okenda ba cimetière kuna ne bagino olamusa siko ba wei ba koko na biso ba wei siko ba koko na biso kala papa fisota bazalaki babanda kotinda la biso ba mbongo neti siko nde boyoka ko ba konje banintu mwana tamso lotindoto bana koko boka yabi tende na nzete mo boye okido kozwa mbongo ozo souffrir bana ko olesa bana banintu likamwa makamwa ezalaka donc tango ko la mukabo okele pela nzete na kokuta mbongo siko tango mutia mulili amoni ke tema parce mutia mulili aza mutanko donc amoni ke tema ke me bato ngana zwi koto yo bazana droit ya ko sacrifier sous te ko ba pesa banani kunane a bloquer la tindi siko ba ange na ye ba ange ye o ka ko bona basango ba mindele ba nini tout la monde papa lelo on a outil monde déjà compliqué na ko expliquer na vosita na ko tindiro yango makambo na monde lelo au monde siko tellement que maman wana azana raison parce que kala ezala ki soko za bandi oza siko yo kate ba ni tout soki tellement que ba papa na bazio ba ketiko pa basango bakosala nini
babongolisi yo okomi mundele bakolongoloka makanisi bakolongoloka makanisi après batio na nzoto kimundele tio na nzoto mundele ozomona no oyo papa Fiston oyo bulibota nanga oyo gandanga mais ozana nani te parce que ozomema sikoyo 95% ya bango ozomema ka 15% ozo reconnaître que oyo papa Sunda oyo siko papa Fiston oyo pele nani akomona tala macho alobaki nini azaki na magasin tanga azaki na magasin amoni siko professeur na bana otangisa ya coach tanga coach abi oyo professeur nanga abi alinga ngambi bo pese biloko taba pese biloko professeur na bangi abi obamindelo bazo pesa biloko pourquoi apparemment habité tia la fongole misu comme ça amona ngande na zali parce que bango pena kuna na bazana capacité wana bazana capacité wana mona ba fongole pe misu a fongole mita fongole misu pa amona matia tamuri ko matia babo abomili akangie lisusu yango pota comprendre te mais azasuna nguya mon côté na biso koto na batu ya réel koto yo sikoyo eloko ni fo ngole kuna eza bunzambe parce que satana ye asala kaka mabe mais akoka kolongola ngote mais muta longola ngo eza tata nzambe batu nyonso bazokima kuna parce que monde des ténèbres eza koningana ndio tuzo biso pa fiso monde des ténèbres eza koningana donc batu nyonso babomba ba secret bango kuna nyonso ezokitana se okomona batu bakoya bamabu zela karamite papa Sunda tena Afrique du Sud bonona bato maboma bamususu bazobela ba depression bamususu do parce que biloko ba bomba kuna yango muti kokita awa na se yango so bakibana nzambe bo pela ta loba no papa na esa biso la butu omonaki nini bon en tout cas la butu tana yo lala na yo mona siko ba yo mundisa bana ba yo mundisa pai na yo comprendre siko yo mama oyo peda na pesa ki conseil oyo ya nzete on a pensé qu'il concerne c'était maman naza coupable pour la maman na ye après ba tu ko bundisa ba ta kimbangisi ba ko bundisa mais kimbangisi à 3 égale 1 t kimbangisi à 26 babi pourquoi yo BBC secret wana pourquoi yo BBC siko likambwana ngabia do bozo tika kaka bana batu basala kaka ndengwana parce que ba simba ka babiloko ba kitsa ba makila batu alo tata kimbango siko aboyi likambwana ezaki makasi na bango na kikuta na nani na Trump na moni na Trump siko so sala luka matanga na kaka mutuka siko yo na banga Trump wana so mona wana ye wana kaka Macron sana na France ye wana kaka Trump sana kaka ndani kuna donc assez multiplier mais ngala bisenga mais comment tu ce monde ko sala boy papa na souffra ki do bituka na ladika ye bana sana bana na bondele na pona bana la garde bana biloko na mona ki abiyadi kabina na nzete wana oyo filma ki wana nzete wana na simbia wana loboko ngabitala ozomona mama na yeyo na simbia ko liboko na moni mama na yeyo mais sikoyo mama oyo susu ser wana susu telma ki oyo telma ki bobale na kimaka ye abondela makasi amona tete bamona tete basala nzambe nyonso baza basala kusakana ngai lobaka ko papa Pelé na mitiaka peza telma nani te comment tu veux dire na se vantaka te na se vanti bani tout na kanto mona ngana misote soki mission libo pato so moni ni kamul boso tozo solanga na yo tozo sola mingi na audio na banani tout ezali yo même na kata Congo ba yibinga ngana passer na mission te parce que ça passer la mission 3 mois l'équipe ngana kufina ke parce que bimisaka ba vérité na bimisaka pona nini ke telema kitango tuza tango mfuski bango bana batu bazwa kimia mais mama wana susu en tout cas na yebi ke telema kazo punda na likambo na ye parce que telema ke atika makambo na ya mabesi ko telema ke azwa libale ya solo na mona ki na ndenge nini parce que monde des ténèbres est compliqué tant muso ko mona monte na mona ke moi castar azana bassin mon boye mais amona ke bois noir mais aye sikolo kola aye langa lokola femme de nuit abi kasi yo muto no beta di solo wana abe uzo beta di solo wana siko ngana yeliyo siko tanga yeninga obike na ndeto zalaka awa na bunzoto to salaka siko tema prière mais prière to salaka siko na moyi bo to salaka na moyi na monde réel yango te couvre kabiso siko na monde ténèbres parce que ça makasi ta kubuta na satan tata nzambe ka ifo bundela yo alors si wa sala kilo ko la tellement que na banda ko comment je veux dire moi sur la série de la banda ko je m'excuse papa c'est la parole de Dieu na banda lokola kombrasser na sexe na ye ale papa moko bimi wana
papa na tenga bimi siko a fente a donc asa lokola a mouiller biso siko place wana na tele siko mbwa moka bimi wana tambo na bibi ala lande siko tupa ala ndata wana siko abike ngai nde mutu tima ke obetela ki disolezanga ngabi oh donc oza no reine donc ndako mo kitoko vérité franchement ndako kitoko wana sero wapi ser oyo alobaki mibali bakimaka ye voilà ala ndako mo kitoko donc ndako bien penza bani tout mais kana ibisenga bibe pourquoi siko tellement que ndako oyo tellement que obenga ta mobali na yo te bozala abingala zala kande ngwana azolanda yo azolanda yo azolanda yo azolanda yo oui il faut landa ngabi mais pourquoi siko tellement que bofanda binote na ndako na yo na mobali na yo abingala zala kande ngwana ngabi adena zo zikisa ndako oyo tana bikela zo zikisa ndako na mona moko le sosa bimi siko mwasi moko ya bupange abimi siko yo tellement que ayo ko tomper ayo donc ayo ko mbrouiller siko donc mbrouiller siko tellement que parce que likambo wana esalamate parce que likambo wana to sangana nzoto te donc ayo ko mbrouiller siko yo kala mbrouiller siko mwasi wana siko wana ko swana siko na mwasi wana bali ko swana siko pomba mona susu na pongi ngabi nzambe soki balati kata mwasi wana ke tellement ke bayana ndenge siko bayo ko tortirenga nzambe yo zwa contrôle siko na kata ndako wana na wuti siko moto na so pelisa ezo zikisa bandako no sa deuxième monde parce que bana nzambe bazo souffrir bazo souffrir mibali bazo souffrir bana basi bazo souffrir parce que pour la nini lelo oyo tellement papa fiston bala ndanga pena bien ba yoka pena na kati ya parce que lelo oyo batu bakomi kaka Yesu ali bomba mina se ya Yesu mais boye bakango tigo tellement que ata bozo bomba bana se ya Yesu kuna tokenda ka muteza problème papa fiso kuna black terre ngala koma kuna ngala ataba ko yina ataba ko boya ataba ko bagayende nani mazise mu problème ezate kolo yesu masiye pe babenga kinde ngwana tata kimba ku bafinga kiye asali si batu atoba seksi batu bafinga kiye mais kuna tokeleza problème sala mama wana pa yazo souffrir mama nazo kima pona nini mama ya mama wana oyo tuko ya Sweden wana azo kima pona nini azo kima parce que kuna souffrance za kuna yango ni tata kimba akenda ko tia ye na sima mkongo mwana ne moko parce que azala na kula tita musiko elaka ngwe ko kama donc tellement que oyo kaka na ba we na biso batito ko sangana siko jugement ko zala mais jugement eza na Europe te papa fiso eza kuna pa yo zali na Afrique jugement eza kuna batu ba mona ko pa basala poto kitoko Israël ko izate kuna Afrique Congo oyo Congo wana bazo bungela wana obo mona Congo salite wana o bazo bungela wana Congo wana bazo bungela babindela batu mwingi tuzo bungela kaka Congo wana pai makamunyo so ko salma pa tata nzamba lali pa tata nzamba zalaka toujours guerre za grand mais eloka na ko senga pa sœur wana abongela kama kasi akende ko kata ka balien akende ko kata balien parce que yemo ko mona kanguna kati ya ndoto amona ngana kata ndoto ngala yebisio ngala zana sœur moko tuzobongela ne awa sœur wana oda baki na ko pesa video ako demanti makamoni na video na yo na chaîne na yo abidanga fresunda omoni lelo oyo ngala zana ba pasteur ba évangéliste na zona ba tendenge na ndenge mutu moko tena na loba na ngate vérité ozolo balanga ngabi mama balingi yote pimba lingi bunzambe note parce que liboso ozana ilimbo tata nzambe omoni tato yakala mukili o tata nzambe apesa biso provision nyonso ekoka mais sata na mutaya kolongola kango parce que sata na yakabi papa fiso zana étoile ya makasi ndeka zana étoile wana sikote maki ndio to sala nini alifo soko zana bunzambe te place yo komeli na libota wana parce que ndeto zaka awa to yakala disangana tata na mama te munka kosote bakozwaka image kaka ya papa na yo image ya papa na yo ale mwana wana pu ayi kokota taba kosangana tata na mama mwana wana ayi kokota yango yoga bana mwana bana musuwa bota yoga waza mwana nangate waza na nangate parce que to yaka na disangana tata na mama te ndenga kolo yesu te eza mutu nyonso na kati ya terre osona zo kosa botiro basala nzambe botiro bangunza opena oyo bayebi pena idéologie bakoyebisa yo parce que tellement que lelo oyo batu bazo comprendre te tala ser wana sikotana ke komoni na monde ya ténèbres na ke moni azala bandaku azala ba voiture azala
na biso ngabi Maurice osala biloko nyonso abien papa ngabi beaucoup de kotika peda makambo kotika ngote ngabi siko nazo zikisa ngo abi te biloko na bana msala mais ya kokuta ina moi ya kokuta na moi pa fiso asa de kokuta azo souffrir papa Suisse tu fa pesa ye papa Suisse tomonaka bato ebele oyo bakangamaka na ba célébrité ba musicien bato bayebani bazaka na bato wana mais plus tard bato bakabelaka ba musicien bambongo basaka kota musicien okoka komona un jour bato wana batikalaka pauvre. Qu'est-ce qui se passe? Ba musicien basalaka bango nini? Bazaka mpona vie ya bien te bato balaka na musicien. Merci beaucoup. Merci papa na question na yo bana na nzamba bayoka na kati mission na yo eloka na koloba na yo papa ça t'en appelle ça rien pour rien même lelo o na kopesa ka ndakisa tala groupe ya théâtre bazana ba succès bazume bango na dubai bambongo badidi tout même mukolo sika kokoma ke azana problème ou bien nga akufi asa kutuna infronté pour bakundela yesu bazobenga nani renforce ce wuta so quelque part donc ba pesa pa bakunda ebembe wana bo sikoyo yo sikoyo obadoko sala nini obadoko bomba nini na banque ozaki na nini parce que on va que satana aza impoli donc ye ayaki ko maltraiter biso ba noir asa biso to sali la kabango bango aba bénéficiaire ba mindele sikoyo webisa yo omoni nani musicien oyo auto kokufa pe John nani aza français atala komone John so la production koyeba ye obi musicien wana obi aseka ba noir abi biso musique autozila on parle bino mais bino ça ne côté metala Johnny Hallyday oui Johnny Hallyday voilà atiki de l'art pourquoi parce que ye ezaya bango ozomona ba signe wana ezaya bango ba formation wana ezaya bango ba rose point ezaya bango biloko wana ba kodia wana ezaya bango eza kodia ya ba mindele ezaya bango siko yo mutu mwindu ozoki kokota kuna eska kopesa ya malunga te tobosala nzamba tobosala bakoko na biso tomona ka ba kodia wana ete ba kodia wana sopa makila mais tu sataye ko bebisa ngo yam te ko bebisa ngo ay ko bebisa onde na ndenga succès ya ozomona ke ba musicien wana baza wana tala kaka musicien ata ya profani aza ya nzambe aza ya mukili soka kufi azoko senga tala kana so bazoko viena biso kaka ndimbi sanga donc tellement kazana na saba we azali awa na Suisse nega azali awa defao azali awa azali esclave azo sala ne awa alors tellement que tala zagi na succès yo monagi succès zagi na ngo omonaki defao makamuna yebisa ka yo makamuna yebisa ko papa so nazo dometi nazo kosa nzamba piniringa ngana lobaka ngo vérité na lobaka bino vérité soki ka dogi nazo kosa nzamba piniringa batala bango nyonso na balo mbongo ndinga sawana na kufite ayaka azo sala na deja mukolo ko kufa soka bongo anite na solo ayamba nzamba bakoko biso solo tout droit ayiko kotawa aye au apanga na fanda keza cimetière ya batu nyonso oyo deuxième monde eza Suisse na bombe lutana kutindiro video moko boye oyo kangona munoko ya frère moko boye kenda osimba kisi na Braza abiki ba matin avion na ba mataki mais ba démentirie azaki PD ba démentirie ba mbouye ba sala nzambe pona azobi biso vérité ba mbouye parce que te makini kamone bimate mais ngala zulu na zwa ki déjà vidéo na ye kala kutu na zwa ka vidéo na ye abina nga frère nga makambo lobi za solo na yebisenga makambo zo solo des fois on a monda ye awa Kester kuta sala na route bato basala ba prince ba goudron basala ba goudron para kuta Kester Kester na kuta ye place wana na kuta na prince tala na bombe nzamba papa il dit mon colonel saint. Ok papa moi si ya fait papa Lutumba autre okufa mama Mbole akufi so makamba lupango consort est-ce que ye liwa na ezali liwa eza makamba lupango te papa Pelende eza makamba lupango te eza omoni ndego yo za wana na oyebi soka ndego za wana oza mama na bana soki lelo oyo koti contrat wana okoti contrat wana osinale mwasi na yo soki mwasi alingi te bokozala bien te il faut bokabwana mais soki mwasi andimi likambo wana bokozala bomoko même mukolo sikoyo
entre bino mibale moko na bino soka kei donc tellement suka tala papa Wemba na kuta na kana ye na ndoto papa Wemba abina ngana zo sela mwasi na nga Amazon na zo yanga bi mais tika ya fanda na ye kuna oui na bombe ngabi tika ya faote mwasi na nga ifa ya kaka parce que ngana zanga moko ngabi medo bana awa tika ya fanda na bana banitu mais lelo oso bomoni Amazon pour abongwanité abani ko prier te ko yamba pena Seigneur comme notre sauveur abi yamba pena tata kimbango yamba pena kolo sumasia nzambe tateli musantu soka yambiye makambo nyonso na vadi utelima ke e vous allez que barrière ko sala wana makasi mais soka yambiye na solo te akolanda kaka papa Wemba bakozana ye aw bakozana aw alo yango na siko de opesinga papa Lutumba ndenge kaka mama poluna biso wana zawana yepa yede kaka awa Menana moniete nzamba zo kanga menana moniete mena so bisoke ayene kaka ayeko landa pa luto parce papa Lutumba tokuta na ene pembe nanga awa pembe nanga atukuta ngabi papa Lutumba ngabi tema pa wetu banitu ngabi mabe osalaki nazo bane bonga bi papa mabe osalaki okimaki tango okimaki pour uzonga ki lisusu yo kutokimaki no makambwana pour uzonga ki lisusu abia mwana nanga ayibisinga boy abi papa kimbango aza nzambe loka ayibisinga na pour démentir te le za vendredi na go de matin de ça jour saint vendredi mukolo na ye abinanga papa kimbango sansa ngabi boloba kaka ndengwana so oza kuna ozo finga yozo so komi awa papa kimbango sansa ndena mona ki papa Wemba na azoko ganga souffrance ele kimi bazo sala bâtiment souffrance ele kimi papa Pelende azoganga papa simu kimbango ya kuzwanga ngana bomba mi na bomba bina sima ya nani moko boye ya comment je veux miri moko boye ngabina tala pela papa kimbango so akozwaye mais tina la moki na moni pe azo souffrir mais au moins vidéo au tina ga audio moko ya José Eduardo Santos José Eduardo Santos ba biki azo souffrir mais oui yekutu banda kala na bado ko mori déjà yekutu bado ko bundisa déjà en Suisse donc yembe dans la kufa mais yebisanga ndenge za bosiko temake abalo ko bundi sanga na kendela bise José Eduardo Santos banito soki na kozana nzela na deka place wana mais kuna basaka batu pamba omoni satana za impoli na bombe la côté satana na lukuta mama oyo on a fait ce succès on a fait ce ba musicien bazawana même quand on fait le goal na bido osomona wana c'est là kaka alati mobimba na indinga za wana c'est le Lucifer en personne ezala siko nani ezala siko tellement que nani pupa bango na bango kaka mais siko asali bango nini asali bango lokola mbuyema baba na kombrouiller siko yo peuple siko yo baswana ka mais entre bango na bango basala bango bien mama oyo toki témoignage na ye oyo uti koloba wana ye atala makambo biya ya mama na ye alobi ntango papa Simon Kimbango azwaki ye bakenda kolibere mama bango na prison wana ya bandoki amonaki bato mosusu ayebi bango na bomoi basalaka misala baza basécurité kuna baportier basalaka misala pamba kuna mais na kimutu baza bato minene mais oui papa fiston ngana ozokanga lié Nazoyoka. Voilà. Pas fisson. Ngai ta on a lotando to penda ke na cimetière na biso awa, cimetière awa, na kido bibisa batu. Na ke kuta batu mususu. Ba immeuble tongama na kata cimetière batu bazo uta pekuna na kata cimetière, bazo kende pena hôpital panga na sala ka ngabi yo sala ka kuna bingwi na sala ka kuna. Asa pe docteur. Ozomon, asa pe docteur veut dire ngabi ngabi yo so kufa dizo zaka te na kufa te na zalanga na sala ka awa papa dani que de Kester pardon Pepe Calais on m'a dit avant que le boss na ki kotinda vozi wana Pepe Calais donc tamba ke osambi sanga ba we bazo yo zo panza biso sango yo zo kutinga bite pour ça nga izali fobolongo abi moko kutalbi nga gasomo ka kufa kia na Genève che kwa albi nga abi nga kutu dogi papa sunda na lingi kutu telema na ndanga na bika na ngai tala pa tout ça ameminga siko pa bazo sala papa souffrance de wana na yoko mona Pepe Calais na moni Pepe Calais ndenge kakalata kande wana na moni Pepe Calais mais azo yimba nzembo monano oyo yabago ngabi nzembo tena zakina mukilima no linga ngo mingi ezala ba signification mingi na zui 60 francs suisse na PCI
na bino na PC tana PC ye kaka boye abinanga merci ngabi siko yo siko za ko abingana da kuna na zo kende kuna ngabi mbona zo ya na zo ya kutala bino susu tala zongi pa bafunda kinga na passer tribunal na batu babio kete yo zo kupanza biso ngabi wish donc nga posta na ngezali il faut bobima awa parce que tala ndebo zo souffrir mara moko gaso wana oya kufana bi oui ya solo papa sina toujours souffrir parce que zo mona mara moko ali pour atteindre sécurité moko yaki wana mais sécurité wana na yebiye tekela momo ina yebiye ata vie moko boya mungala ata sécurité za sala ka aéroport na biso na moni ngabi oh donc yo pour ça ka awa ozo comprendre na tuni ngabi oh yo pour ça ka awa abie siko bato basalaka wana siko basinaliza contrat na muntu wana mulili siko tanga kokufa ale tango pena yepa ke kosala kuna ake kosala siko yo intérieurement siko kuna ozo comprendre pas fisson mais papa donc eza bongo papa to mona ka mo na ba film ba théâtre ba réalité okomona mutu moko ase lokola mutaliboma to senga avandi soko ozi opesi mbongo mona ke na mbongo na yo ake ko travailler yango est-ce que ko pesa mutu liboma to mutu akela mbongo za malamu to za mabe bon merci beaucoup eza malamu pesa mabe ngala biso ngamoko pe daza victime nango ngali boso na zalaki omoni papa pele so omoni mutu azo souffrir biso na kopeta ka ndakisa ya papa na biso papa Diangenda akena na Israël amoni mwana moko na nzela zo souffrir azu mbongo apesi batu ba ya ba mindele mo ba ye ndo ko pesi mbongo te ko pesi mo bino na pesi ye ba nitu ba zu mbongo na babotoli yango babotoli mbongo wana siko tango azo kende sikoyo akekuta su moko babi obe papa okopesa mutu mbongo te wali tabite aza mutu nyoso te kopesa mutu so mona ka zo souffrir opesa mutu mbongo te ba musu ba sendekiza musu adekiza kaka mutu wana ka misala mabe abi papa Fiston aza na la siko ndeni to ko botole la wana yeba ka papa Fiston ndena salaka na yebisaka yo toujours soki lelo on a biga papa Sunda papa Fiston zwano moi $5 oyo liana yo problème ezate bandi tu na soutenir yo banande yeba kake soki nga na kati ya makambo wana soko za na kati ya muzindo ya ba prière te donc tema na longoli yo mbula sikoyo tamu susu ntatanza mapesa yo 5 ans ya ko vivre 5 ans exemple kana pesi 5 ans ya ko pardon 50 ans ya ko vivre après siko tanga na ko pesa ba mbongo wana alinga na longoli 25 ans 25 ans na longo o mona bata théâtre yo kaka oh mon grosso oh vietinde la ngai vietinde mais bazo somba bango na mondi wana na mwana moko azakuna mwana moko ya mwasi akoma kupela banitu akangama kaka photo na musicien moko songolo tanga tindinga photo bi papa ngabi pourquoi kangami photo na ye nani musicien ngo pourquoi kangami musicien moko kaka na koyebi so kombo na privé donc musicien moko songolo kakuna na Congo ngabi pourquoi kangami photo na ye ngabi pourquoi kangami photo papa na bonne temps na précise ngabi ngabi kambote papa na bana ko bonde na mwana mais lelo to biso mwana wana akoma ko bela akoma mukie parce que pona ni akangami photo yeba kango papa Fiston tango zo kangama na musicien oyo déjà ça lycée na makambo wana tango zo kangama le photo amemi yango na deuxième monde kuna mukolo bako senga ye batu soka moni ki yo sana étoile makasi mutu boso bako pointer za yo bako pointer yo abitala pesa ngana ni mutu oyo oyo na moni sana étoile makasi oyo yo koto akosala nga mingi pesa yi yo komona ka kote famille na ngai babomi ngai banitu nzoka makambo oyo moko bodo koluka yango yango na biso batu oyo bapesaka batu mbongo kopesaka mbongo ndenge wana te il faut nzambe a convaincre yo papa Fiston lobaka nzambe ye moko na motema na ye alobi pesa muntu mbongo mais kozalaka te fanatisme ya kopesa mutu mbongo parce que ntango ozopesa mutu mbongo ye azwi akomema na mbongo eza kati na yo na ndako systeme wana eza awa na kati Europe mpa na biso baroumain boye baroumain otoko baroumain naza na ser moko aza awa te mona sokokile moko susu okomona mpenza na koyebisa tindanga fosi tindanga papa pele aexplike makambo mona azalaki akezwa mbongo na banki tanga kizwa mbongo na banki sikoyo mpona futa mbongo azalaki plus de $6,000 mpona futa bafacture biso atofuta facture amoni roumain moko jeune
nzoka rume wana badoko file ya mundele afika ka $10 apamba na saki na ye apesi ye tanga apesi ye $10 wana ser wana koma tiko na poste pona futa mbongo atala bona saki mbongo eza te ser wana simbi mutu abandi kolela na bombe te ser mo zali na atinda fosi na kutinda bilo abe no bilo ke papa sunda makabalo eza frère. OK, papa sunda mama to kuta na ser wana papa sunda papa sunda pardon le papa. OK, voilà, on vous retrouve juste après la page publicitaire. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Obane koloba moi si on a pesi mutu so gidi euro so $10 oui. Voilà, apesi $10. Apesi ka rume wana ya jeune wana $10. Tanga apesi $10, jeune baba akoma na poste boye mbongo ebungi. Abandi kolela, abandi ko babindele babindele bazotalika ndeko bazokoloba. Abi madame, qu'est-ce qu'il a fait habiter n'a pas ce qui moi non, babindele mususu oyo a crèche bazala bababe. Il fallait pas madame, il fallait pas parce que bango yebani bango na bango. C'est que wana parce que biso za na système moko bango za na des systèmes babindele oyo mona ka wana tina Afrique qui a na kati Europe. Na biso soko fingi mundele kuna na kati Afrique tango zo koma ti koto yeba ko babindele nyoso ba komi contre yo parce que baza kodi moko. Alors mama wana bale kolela. Tanga bani kolela titi ngala zo yasi ko na zo ke musala. D'après ce coup ah papa sunenga onini mama habite ba nga ba yika mbongo ndenge ngabi na bana za likuta zo mbongo na banki siko na pesi kaka mwana monga bi fallait pas na bisika bi tanga no bika na pesi nga bi fallait pas à récupérer mbongo wana nyonso wana azwi mbongo wana nyonso wana parce que mango baza wana bazala mama ji bango baza wana banji akomona na oyo tikande nango akobendo yango na vont pesa mbongo obia obondele onanu obondeli nanu après si on se la pose pour pesa mbongo on tika mutema pena nzambe pena a convaincre pesa mutombo ngape boso na zaki ne wana papa fiso akine wana kila ebisi mama na bia solo papa bakoma kuna na ndako bongeza kigeri ye na mubali na ye yo kaka musu yango otinde papa bana ya famille yo basoba lupango bani epesa kigeri na kata ndako. Donc soki mutatindeli yo mbongo ndeta so mutatala aza libanda atindeli yo mbongo olia ozwa te bondela omoni bondela na yo papa omoni eloko ni sokobe la biso maboko tata nzambe abito kobe la biso maboko omoni pa pelela même nga so na tindiro même quelque chose bani tout omoni que na tindiro moi quelque chose bani tout pas so na tindiro moi quelque chose bani tout longola ta moi $1 ata moi $1 kilo ko tika ngona kateli ngomba na église ça la musala église tangu siko bako démentir yo batu baba na kolanda yo te bakidokuta tata nzambe atie barrière parce que pour nini okabila kindambu tata nzambe ko nani kana pesi yo yangwana na pesi yo secret penza yangwana mais tiko bambongo nyoso te pe eza bambongo oyo kolia mbozi mbongo ba pesi yo yango zala na ngopata 3 jours konya kozwa kati mbalamo pour sombe lo ba di tout oya koleka na bana no pour rien du tout bombango pendant que utiliser kaka oya yo oyo si watina tata nzambe muntu akanisilinga yatindilinga mbongo oyo na bondeli nzambe te papa sima mbongo oyo na sopelo makila fuma makile so Kristo ezinga katra mbongo oyo ekolia katra kimia tata wana patilinga mbongo soki ya mabe nzambe yo kede osala retour na yebani ozwa ndambu di kede ko tikela ko tata nzambe yo komona soko tikela ko tata nzambe yesu wasala makamabe ako remarquer abia fiso pelinda zibongo nanga ketika pa nzambe do moi suna nzanda la ndere sous ces athées tu vois parce que lelo oyo ngana zobisa yo na kati Europe awa tozali mingi to kota sikoyo tellement que elukaka nini ba sacrifice
na frère na moko aza na Paris abana kosala mosala na ye tanga ko simba biloko na ye asombi grand car pedako azwi kaka mutu kuna na Congo pana gérer la ke biloko wana nazo biso pa pele gaso wana akufana o abana gérer biloko wana ye siwa koma kosala awa pana ye osomo akoma kosala tikombo akoma kosala mbongo wana awa na poto awa même kolo ezalaki siko tellement ke nalala kaka boye namona gaso wana siko lokola na hôpital pa na biso mais azalaki siko na mapapa banitu ngala yingoluta ngabi ngabi papa tamuni siko ndeko na wana oyo lakisaka nga banitu na moni na hôpital pa na biso azosala banitu abia yope sunda yope na moni mutulu esala kate yope makamuni oso amona a démentir nga mara moko ngai siko na frene na tiki nzoka siko kuna na Congo bandeko na ye batambolaki tabatambolo babi non kaka gérant wana kaka bana kosala babiloko wana ye kaka mutazwaki ye ake kosala imbongo banintu donc biloko wana ye nde siko puta to gérant donc ye siko aye kosala imbongo banintu tu vois donc yango na molo bambongo muyekise belé ke bambongo oya normal ngamo kona za auto zo bisa yo ser moko azala ki siko tellement que azali co-diplomate ya Ghana akina kozwa mbongo na banki tanga kizwa mbongo na banki akomi kaka na kati ya banki wana azwi nani mbati moko babimaka wana kosenga kofanda babindele biso babindele mutu basenga bambongo mutu mwindi pono mona rare loba na Belgique na France mais ana Suisse na pono mona mutu mwindi azosenga mbongo eza donc nana mona kutute par hasard mais bazaka babindele ba roumain bazali babindele kako mais babindele wana somona ba mususu bazala bango kaka porter siko parole ya tata na bango butu yo kelo kozwa mbongo wana tamu omoni neti bo tiko tellement ke na ko ba papa pelenda na pesio elamba oyo lata na yo bani tu mais soki tellement ke oza katra ministère oyo ngai te oza katra na munzambe oyo ngai te tata nzambe akosala nini kitema ke elamba wana ekopesa yo bénédiction pote yo kangwama mais soki oza na kati ya misala mabe yeba ke tango yo oza no pardon ngana zala misala mabe yo oza no malamu banitu yeba ke elamba wana sikote bake tala moni apa pele na zane bien banitu ale na ko botu lango na ndenge esprit yo ko yeba te na botu lion siko yo bano mais ngai na bana ngai salaka awa ya bana ngala balula te batindira ga go banitu la lata ira bana ga pourquoi bungi ezumona na te nzoka ye muta récupérer ngo pasi ya donc to mona ga er moko papa sunda ota elamba moko ataka lambo mona er moko elamba ebungi na ndengo na ndako do ezaka elamba mabe a récupérer ngo akoki yote a récupérer ngo parce que makamana solution ngamo ko pe to bongo soko somba elamba na yo moko osomba elamba na yo moko oluka ngo mona tete ebunga ebona te donc a récupérer ngo même na marché to bosomba bilamba bani tu faut faire suba na magasin bani tout so pas monyo ke toi nous ne sommes makasi osombi le grand costume na versas osombi même costume na Jean Franck fait osombi ngati so pas monyo toi parce que bilamba nyonso wana omona ka ba comment ba combo wana nyonso wana omona ka ba patron na ngo bazana deuxième monde tangu Gianni Versace ayebisaki ke bilamba na ye eza teke asala ko pa batu mwinda asala ko pa bindele Gianni Versace akotaka mai nzoka yeba kiteke batu mingi balataka bilamba de baza so de noir ba américain ba africain ba nini ba papa wemba ba nini tout mais taba yoki kaka akritika ba noir ba américain oyo ba noir ba nola te bilamba de ba bilamba yo so ba kekindire yango na ye na lupango na ye abe ale ba homme d'affaires nyos ba tingire yango tanga moni faite komo koya ala azongi o te bolimbisa na lobila kindengo wana temelelo o sawa e ke kombo ka butetikala donc yo kombo ka butetikala mais ye mutu azala kala sute tu vois abali so versus encore Gianni Versace abali so versus mais mutu wana ye wana kaka tatona mulili ye wana kaka asala ba costume pela ko sakana te ye wana kaka yango le so mona sombe lamba okomona lamba soko sombi sopira ngo makila ne Yesu Kristo sopira makila fuma uribe eutira mutoki nanga ngala sombi eutira mutoki nanga o nyoso aliga sala ngo ekolonga te parce que tango sala elembo makasi parce que bilamba tato lata kango bakida kolongola biso ba mbula
soko ozangi sans Nzambe ozangi sans Jésus sans tata kimbango na kata nzoto na yo balongolo eza mbula okomona elamba moko ezobelisa yo ngala ebisenga be ensongolo moko bona boye biso na privé moko mususu et musicien moko boye alia ndeko na ye likolo ya bilamba kaka bilamba wana atindela ye na biso bito faire attention nga mona za awa soki nazokosa grand sœur nanga azolandanga na émission na yo ya Sophie azolandanga na émission na yo nga nazalaki doki tellement ke kala nazwi babilamba nanga nyonso bavei babilamba oyo bazolata oyo bizokokanga sute pala bazolata pena baversasi banini tout nyonso tout donc ntango kaka tellement ke tatelemango abilanga basta ntango nekoki sikoyo ya kosalela nga siko nazwa bilamba nyonso na papa Fiston nakangisa yango natie na mal natindi yango na Afrique epa baneve na nga siko neve na nga moko ya mokolo azalaki na misala mabe siko neve na nga bi non komiso toyebaka yo te tomona kokaka me okotindela biso te bafoto banitu naga na fille moko azalaka awa azalaka papa na azalaka colonel ya ntango wana ya Kabila le père bayaka banani na bango abanofana bamitaki bango awa sikoyo ninga azonga Kongo banolinga tobala na ngabi te ngabi papa nanga kufa likolo ya bapolitike oyo nga nalingi yango te mais alingaki nga mingi abi papa soza préparé koli na komemelo na kitika natikilo mpo basere na yo mais gratuit apesenga 30 kilos mais ezalaki gratuit en plus ya DHR ekei ntango ekomi kuna abengisi mpe neve na nga aye ntango neve na nga aye abinanga mpe oyo koli papa sunda atindeli bino banini tu sikoyo neve abi atindi bafoto abi te atindi bafoto ya yango oyo bokonfre ke inoko na bino nazola posa na bala ye inoko na bino bien banini tu mbala moko sikoyo ye ntango moni boye apanike abi noko aza boye nzoka amemaki nini amemaki finiti tonga mpona atobolanga misu na foto alinga awa misu ekufi ozomona ngo nga awa miso kufi sikoyo tellement teka bimisi photo akomi sikoyo bazwi abimi na mala azokenda mala akomi na nzela abimisi photo na nga alinga tombola nga abeta libaku alingaka kufa mbala moko sikoyo bazosala ok lokola ok bato baye kotelemisa ye bazwi sikoyo sak bazwi mal bakende ti na hôpital grande sœur abenganga petite sœur abenganga abike tellement ke dadia kina ozwa biloko banitu dadia kina kufa banitu ngaku nakoma obanga ngabi tamusu bakosunda simba kisi ya banitu nalinga alekisa mwana kasine banitu nabenga bapaster meme papa kondi na kata Kinshasa azoyokanga paster kondi prophète kondi azoyokanga nabenga bapaster nabenga baevangeliste ngabi bokendi na hôpital boketala neve na nga mpenza banitu abi papa sunda fanda ye mokuta alingaka asala mabe me biso zokende kuna abi ye moto alingaka asala mabe me biso zokende kuna nazwi ya Sophie grande sœur na nga azoyokanga na émission na yo na Kinshasa prazala grande sœur na nga bakei bazolela dadi alinga kufa bapaster baye bandi kobondela na ye babina dadi bimisa vérité loba vérité lo olingi osala ndokolo soko bimisi vérité omoni ndokabanga aliwe abi so bimisi vérité zozokufa ozokende bimisa vérité akomi ono diyebisa noko alimbisa ngai alimbiso mpona nini asali nini loba ote nalinga naboma ye misu namemaki finite na foto na ye natuba ye na misu komisa ye misu kuna ekufi mukolo bapelenda mutu azobandeo mukolo mamoko babi ya Sophie oyoki lemoki bolingi bokosela ndeko lobi makambo oyoki abi ya Sophie abi mwana mama na ngai ya solo oyo atindelaka bambongo siko mwana mama na ngai ngobome misu banitu nani akosunga ngai lisusu omoni yango balobaka ndoki aza zoba abi ale il faut senga nokono pardon ntango abimi hôpital aye noko limbisa ngai ngabe nalimbisa oyo osali nini ngai oyo tozalaka no malamu yana biso opa pelenda so moto ayeli yo pembele kaka bi pelenda limbisa ngai donc te boyamba bolimbisi mbala moko te koba te nalimbisi yo keba ekoya kobalukela yo tuna ye boyabi ngai nasali yo nini nga pelenda fiso nasali yo nini papa naseneki nasali yo nini oyo yo siko ozosenga bolimbisi soki aza pena mpona kovue akobimisilo pelende nasala yo boye batemoin likolo bayoki mpe na se bayoki ta bazoyoka ngo mbala moko aza sikoyo libéré et puis donc tema oyambi bolimbisi na ye mais koyambaka bolimbisi kaka te limbisa ngai oyo omoni kutu asengaka toujours pardon limbisa ngai atalaka mabe limbisa
yebisanga keba bato bazaka très dangereux. Ok, Papa Sunda. Nana mutu na mo elinga awa ndeko mo apesa expérience na ye alobi mutu ala libanda za na mkili mpoto pe kaka atalaki koli. Asalaka koli. Voilà. Apesa mutu akenda Congo, apesa pa ya famille na bango, apesa pa mama na ye. Akabolo bandeko, akabandeko. Eko sala ki mwa muke likamoge zwami awa mama na bango afuta ticket alungwa Congo akenda tina poto azong c'est la bilamba na ye oyo atindela bango wale goza nini. Bon, il y a des choses. Il y a des choses. Yebisa ser wana. Soit ser wana asimba biloko. Azala posa siko aleka mama. Na yebisa okay. Parce que na fongola mo parenthèse wana. Mama Kalanga tango abimaka sika zela na kutindiro video wana na kutindiro video tango abimaka sika mutali boso oyo alingaka boma mama na ye mais alingaka mama ne mingi mais siko na monde kuna basengi ye mama na ye abi nga mama na nga na pesa mama na nga abi jamais nga na kopesa mama na nga te na kopesa ba juger mais comme tel kuna ezalaka ndenge mususu babikete soko pesite yo moko butuku ya awa ngala biso bundu kabanga kaliwa asali nini alamuki kaka lamuki akei akepa mama na ye abi mama nasana posa na tongisa libaya wana okopesa nga libaya no tena kitoko tongisa banitu mama na ye abana osambla na nzambe malamu mama na sikola bikete bake libaya na nga sikola bite mama to abi bon azui kaka tanga zwa ngo kende abite mama na wala siko nzamba révélé abizwa libaya no bondela nango so pa mama kile Yesu Kristo mara moko mama brengi mama yaga mama Kalanga zonga bi mama ngaza pesa bite yaga na ko yipsuli kama moko tanga kei mara moko la botole lamba abotoli libaya wana abani ko belela na makile Yesu Kristo na bombe lamba nanga na makile Yesu Kristo na bombe lamba nanga na makile Yesu Kristo azwi apesi tangu siko mama Kalanga bi yo zo sala ndi wapona ni abite mama ezaka toboti bino bana me toboti mitema te mama dikambote zwa yango ayebike mama ayebike mwana ne muta edaka ye tu vois papa Pelé mais siko mama tangu mama Kalanga kei muto yindi akena monde wana tanga komi na monde wana bapesi ye sikoyo azwi libaya ataba senga basala basenguna wala azwi libaya apesi tanga pesi libaya ale bazwi libaya bakoti wana nzungu na bango ya makila pa bazo siko taba koti ka libaya wana nzungu ligo sopa lijo batiba ale sikoyo maître na bango atuni abi ya solo penza kiza mama na ye batu bandimi babi iza mama na babi koti susu koti donc mama zalaki sikoyo na losambo pe abomba kili baye na makilene Yesu Kristo mwana na nzambe pono kokaye loba kesiko za la un pied déjà un pied dehors papa Pelé na loba kango so ba kokiyo loba za un pied dedans un pied dehors pas Satan zali pa ya nzambe po zali mais so pas Satan zali pa ya nzambe zali pa ya Satan ezala ka mingi ke pa nzambe parce que pas mutazo konza kati la terre o eza Satan alors yango moni ke mamona azuri baya na ye tano babi alors pesa biso mutu mususu balakisi miroir sikoyo babitala miroir yango balakisi famille nyonso pesa biso mwana siko mwana wana oyo leki na yo azalaki na elembo ya makasi étoile mais eloko ebomaki ye Satana akotelaki ye komela basigarete kokende babar kokende bacabaret eloko ebomaki ye yango wana mais ateta nzambe azalaki kati na ye nzambe apesa étoile banitu mais ntango akomi sikoyo telemaki mwana wana bumbala moko ake kozwa kaka asalise suki abani kopenye suki azangi tala suki ale azwi siko suki yango tanga azwi siko suki na pende wana kende yango ale bakoti suki wana na kati ya dana bango na maji na banzungu ya maji ale mwana wana kokoka bakokaki ye mwana ninga bimaka na kulu suki na victoire kamie ramasa ye pa kufa banitu ale kaka ye kama Kalanga bani kolela abani kolela ba ndekirenga donc kolela ndengo wana mais orke mutasala kango mais batu bayeba kite mais mukolo zaki témoignage na ye abimisa kango yango to lobi ke mama wana sœur wana soit eza deux choses soki mama futi tike ayiko zongisela ye yango boye peda bilamba na ye c'est qu'il y a quelque chose zaki pa ya mwana na ye
et qui a quelque chose parce que ngai naza awa nazo kuna biso papa na bomba te ngina so vérité na bombelo te mwana kasanga za akokuna na ki akobeta pe di solo wana badi tout mais akobeta ngo siko terbake to baka yo kasodi badi tout ozomona yanto baka bana des rois bakufaka te bana nzambe toujours nzambe za ka intervention yebisa ser wana soki esalama ndenge wana yende sikoyo abongwana ananda nzela nzambe busolo peut-être que tema kazo bomu ya seko merci bien papa voilà. Soki so za so botu nanga ouais papa toko na na suka ya interview na biso to beza sito suka boyena makambu ya francophonie to moni francophonie pour la première fois RDC a organisé ba jeu lokola olympique ba jeu ba ba sepeli ba place touristique ba bongsi ba stade de belé ba mona o ba mona na TV ba mona na misu ba sepeli mais wana misu na biso to moni boye francophonie de kitoko mais yo ba ki francophonie o ba moni wana na ndenge ya misu mosusu ezalaki makambo mosusu ezalaki nini? Bon, merci mingi papa. Omoni ngana yebisa bino Satan apesaka rien pour rien. Congo eza mboka ya Nzambe. Congo eza mboka Fumukimbangu. Bamata bakita. Premier d'abord eloko nazo senga. Même babiloko wana nyonso wana. Papa Fiston ngana zalaka cycliste international ya Angola ya Palanca Negre. Ngana sala segou du jogo d'Afrique centrale na kati ya Congo wana. Na course ya vélo bawonga bayebi wana tango ngaza mwana mukie bamanzambe bazali pasa na kina grand noko nanga azaki grand coureur comme de Ndombasi na kasi batunyo sala kini fu baye aki Ndombasi fu bazaki manzambe Ndombasi bawonga baditu bangwana bazaki pete balima mingana zaki na kotango ngana zaki na Angola tango na zaki mwana muke na 82 avant ya poto 82 pour 81 dakasi c'est du jour d'Afrique il y a 82 ou 81 de la place na Kobosa là ceux qui na bosanité au moni eloka na oyebi sabino Congo wana si batonga yango déjà koleka kuta Angola nde bon viaka koleka kuta Afrique du Sud nde bon viaka mais eloko nde siko il faut sala mawana il faut to reconnaître banzamba bakoko na biso ba mutu akutonga ba pyramide o batonga ka liboso na Egypte banito ekotonga mawana mais oyo basali eza photocopie zela mikolozo hier zela ka mikolo et aussi c'est fait dit tala nde bato bazokufa tala makila iko récupérer tala nde ayo récupérer ba makila siko bato oyo nyonso bakota ki francophonie wana bon yebisanga isikoyo ba congolais tant bazo bengi sa bango pour ba passer mingi na yoki kitema ki ba se préparer kité or que normalement il faut préparer bango ça déjà bien avant ba yeba dire makamu ba se préparer kité pourquoi ba se préparer kité ba zui bango te ba préparer bango parce que Congo est Nzambe tata ki mango linga kité makila esopana na kati ya Congo wana pona bana na ye wana o manitu comment na tende bozakwa boza bana Fumukimbangu osomona bakoka ki ko sangisa eloko wana te ba seleka brusquement kako biko brusquement wana sikotima bato bazabe bato benga bango comment se dit to benga ba malanda ngombe bango mutu bakokufa mais oyo mutu pena sana azapena na bwanya oyo pena azapena na spirituel akoke de francophonie wana te parce que ça va gêner bango bazo sala batu mingi bakokufa na lota kia ona ndoto na uto betilo na ndia ona uto tindo voza na lota kia na ndoto na loti ndoto zokola sikoyo nazo kende siko festival mais nazala kina appareil moko nazali na ona maboko mais appareil wana lokola téléphone na ningina tiango na branche boye mais epesi lokola circuit lokola minde appareil lokola zika ngabi tala appareil lokola zika mais muto na bien babike eloko ningo sala kuna na francophonie ngabi bana wana ifuba bika siko tango nazokende na mikomi na kipena pembeni ya stade wana te na mona sikoyo bakar ezozwa batu papa Pelende bakari na bana mikie surtout bakari mingi bazoke bana mikie bazo fitikisa una kasi kuna bazo kocha una kasi ngabi tata kimbango sali wapi tata tala bana na yo tata bazo zwa bango bana na yo bana na mawa papa Pelende na mawa bana bazo ganga bazo kocha una kasi bituka mutuka pene ye peme na porte pene na bino ka ya stade na bino wana pene ye ezo kotisa batu ngabi omoni makambo yo sali na keko toucher sikoyo oyo fere soki fere oyo mwendefu wana
na lineti na ye na simbi na kole ye ngabi tala makambo yo sali tala peuple chiko yo teki peuple tala ni bozo teka peuple abi otetika tika ngai ngabi no baluka bi bakusingai bakuga bi no nazo mabuka pusu kino maboko nanga kimi siko ngala zoluka eloko nini na tobola bapine wana parce que mutuka wana kendeti na modi so mutuka mibale susu ramasse susu batu tala batu bazopoto bazofina bagolo ko basandini bazofina ngala zolela ngabi bokosi peuple batu bokosi peuple tina eko susu mukana tangu mutuka lezo kende papa ngala yebisiyo ndoto na loti nsambe tata kimbangu asala grâce oyoka bibembe kozala kuna tala kaka tema ke remorque moke wuti nango butuku matadi ezokita na nzela mbanza ngo kote ya loma kuna ezokita kuna baditu eramasse plus de obi tozana bibembe tozana na kata ba Congo bibembe yo moko omoni pena ke tema fonctionner sili nini tomoni kuna na soki nani na bino njili soki nani oyo bobengaka sikoyo bata nani oyo moke peni kuna moto biloko ezozika bandako ezozika tomoni kaka banzete kaka boye lelo ona tongo yo moko buto bimisa ona na nani siko na émission te muto mona majuite ezobima pa euti ebanite bazolakisa bino ke Congo eza na richesse totika biloko wana tolanda parce que omoni Congo na émission papa pelene omoni Kinshasa wana ekozika Congo Brazza ekozika na bombelote ekozika ba immeuble bazotonga eza siko ba immeuble bazotonga eza ba piège zela mikolo ko ya komona ngunde ba kokita papa to kokita yango moko to comme na biso na suka yebisa biso yo makambo ba révélation opesaka biso ozali nani ozali magicien ozali nani yo mona makambo o bapasa mona raté bapasa yo mona wa mwanene ozandoki bon tuna suka na website na loko papa peleni nazo yebisa loko moko nde naza boye makambo nazo yebisa bino soki nazalaki magicien pa ya tata wa mulili wana tata Lucifer wana mbelisi abomanga mbelisi na kufa parce qu'il y a des gars qui ont chrétien tala lelo na uto bunda na ye na uto bunda ka pona ni pona serre oyo ya nani serre oyo ya nani pardon serre oyo mobali na kimaka ye parce que y a lui qui tellement que aza mobali na ye tout dans la bitumba il y a deuxième batu bali ko bundisa banani bakimbangisi kaka 26 3 égale NTB à 26 pona nini na démentir likoli kabo ya serre oyo mama na ye afana mukoko longole ngabi ye il faut aloba penja balamo mais tata kimbango aza nzamba mawalingi biso mingi mais ngai na koyebisa yo papa fiston na koyebisa yo eloko moko lelo oyo komanda tya lelo oyo na koyebisa yebisa mutu tu ezaka yo te mutu tuninga liboso papa mukendi nani papa mananga journaliste no sala Kisasa na Angola batuna kanga ngala leka na media te si omona nga pena ke tellement que batianga elongi pena media pe mukolo na koleka media ma esili na kufi na kei na zulu na ngolata sunzo parce que to kufa kate omoninga ya teka kala na zalaka soki makambo na zo yebisa bino nga na kendaka formation pa bakoko na biso bazali papa pelende nga na kendaka formation pa bakoko na tuna koko nzinga parce que kofanda na kati ya mboka oya Suisse ofanda boyo zoloba makambo parce que mboka de yango na kotindi yo video na yo mona place ya fanda psiko mboka de yango parce que pala ga omoni kaka na zaka trop chargé na zo tala makambo susu ya mboka ya Congo tala kaka ngana za angolais mais na zo wela mboka Congo webi pourquoi parce que ça terre promise Congo wana zo mona wana biso nyoso ko kibela wana ezala Angola ezala Congo Brazza ezala Afrique ezala West Africain ezala Cameroun biso to kibela na Congo yo ozanani okay l'humanité donc ezali et yambaka mutu nyonso mutu ne ayebaki secret ya mboka wana parce que tata dangenda mutapesa kina nzoto papa kimbangu mutapesa kina nzoto papa dangenda merci beaucoup papa Sunda ngai zabo na koyo biso vérité franchement zela 4 mon pouce comme ça donc pouce on va regarder ça d'abord un za chercheur yami balé siko kaka mvuluzi kimbangu wana yo benga kawana
ye kaka muta kotanga na nzoto ye muta lakisanga ba makambo nyonso pona yebisa bino bana na nzambe. Merci beaucoup. Merci beaucoup Papa Sunda, toko merci na suka, merci pour la disponibilité na yo. Voilà. Merci Bandeko, je crois Bolandi bino surtout tout qui moulaï le mais qui important pour na papa oya Suisse bolukaka aloba bola rason le lo soza qui toko boki qui toko en tout cas bo sepeli. Merci et à la prochaine. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Tout le monde a Kambouya, Mike Josh, bon dit que compagnie, brand, marque déposée, ya sika, ya mwana mboka. Oyo asali pour la kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya. Ya auquel États-Unis d'Amérique. Okokuta pena doki et c'est que ba classe pena doki ba brand. Hein? Ba marque déposée, okuti songolo, okuti pakala, okuti nani be Mike Josh pe ezali wana. Na yiko lo baboye. Bande ko belé ba ali ko benga, boso ko benga biso, mais personne son numéro Mike Josh, derrière numéro sur le kayangwa, bon numéro Mike Josh yangwa ta to lo ba numéro ezali wana. Bon ko benga, oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail, mais ezala ngo simple bandeko. Site yango wana. Yo kotigara na site. Soko lingi ko somba, oliko sa la commande, yaba t-shirt, yaba soulier, yaba pantalon, yaba veste, ya nyonso tout, yo kotaga na site bandeko. Site yango wana to site yango wana. O kotiga na site wana, donc o kota site e ko pesa o boyende bo moni ozo mona wana. Comprendre? Site yango wana, o kota na site Mike Josh, OK côté ya ils ont trois barres na droite, il y a téléphone na auto écran au côté on a marché au talib article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste ba élégance ya ko sakala te nyo surtout au on a besoin ezali wana tout la griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali au bodi sac oyo Mike Josh, bah ngai nyoso ga radio lokole. Voilà pour la papa, ça qui prenait au taper laptop, vous comprendre au côté laptop, dans laptop appareil portable quoi. Voilà, ça qui oyo Mike Josh. Ça qui kitoko boy. Voilà, ça qui Mike Josh. Nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye ya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet Zokata na ba sachet. Ya to mettre dans le solo to continuer information tire to ba sponsor pour ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga session na sima voilà montre oyo eza waterproof ba waterproof à l'accident ça dit que montre oyo na la tango boye na ko so ko na piscine na ko kota na mai na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te ya montre nyo lataka soki ezalaki ya griffe ya mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana ye soki nini soki songolo paka te ya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine poka toza na hiver so tu na été bobonga na plonger na piscine na action moni montre pena ngoyo ça ebele ya kota na site wana kota na site commander soki o comprendre te benga Mike Josh numéro yango wana obengi ya ko benga ete pona osenga musala et puis passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo souté benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande so comprendre so possibilité de comprendre ezali so ko na site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko ya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh ya nyonso tout o lango besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te ya biso na bango différence yena c'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur
benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to teli yo site yango na kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire ko actionnaire problème te alors bande ko babenga ki ebele bande comme ça ba commande on a ça na besoin ya 10 pièces on a besoin ya 15 pièces et ça la maboye boye ba ke e te ka na prix de gros. Alors, prix de gros, on a pour Mike Josh à tekela yango, bakoya ko tikela yango tinanda ko na tona boutique na adresse au gopesa. Et sengeni na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda ko teka parti à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie et ça pour na baso mango. Soki osala moya ko so mango te bandeko. Soko pesi order wana to pupusola ki yango okopesa na yo order na yo pesi commande il y a 5 pièces il y a pièces boko il y a 10 pièces il y a 20 pièces boko zelati ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yon DHL s'il vous plaît tin adresse oyo ko pesa est-ce que vous comprendre ce que pesi commande na yo nga lingi nga 10 pièces ko lelate ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya ce que lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko donc bande ko bosa na Europe bosa na Afrique en fait na Belgique na Espagne na wapi partout na Congo na Angola bosanga di surtout ba Congo Brazzaville boteka kama puta ba mama ya Congo ok ndaka lomé ko somo maputa ouais ça maputa ya Hong Kong auto en anglais ya fake originalité so mbatekela ba super wax original na Mike Josh bosangisi muke bo pesi commande bokozo yango te o to lobaki te to lobby ils appellent à Mike Josh. Moi, na mboka do tombo la bendele na mboka ba paya. Te, c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, bazami balé,
mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Bozozela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi nanoya koyekola kopusa avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.